Ingeta, ingeta la famille, ingeta, bokota bandeko nanga ba makambo awa ezali ba makambo ya mikete, ba makambo ya minene. Kande to beta lisolo, kande to solo la bandeko nanga na ndenge moko ya somo, na ndenge moko penza ya kosakana te. Toza kaka na dossier ya madame Elombe oya kufaki oya tikaki biso bandeko nanga. Tozolala kaka tolamuki na ba dossier ya sika, tozolala kaka tolamuki na makambo ya sika, ba révélation ya sika ezo continuer kaka kobimaka, bien que papa na bango ayaki ko briser silence. Tomonaki biso nyonso eza kutu makambo ko bomba te ya kobatama te, ka ndenge balobaka toujours elongi elobaka nyonso ata soki bombi ba makambo na ndenge nini, mais elongi ebombaka makambo te. Alors, lelo toye chez Inès NM officiel bandeko nanga toyeli bino lisusu ba matière mosusu, toyeli bino lisusu makambo mosusu, toyeli bino lisusu ya somo. Avant natiela bino ba audio oyo outi kobima bandeko nanga ekozala bien na ya nano pour sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, soki eza mbala liboso esalemi que non oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel arobando tiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okokota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille kade na bete la rapino lisolo bate la santé soki okobate la santé na yote mutu moko te akotikala kobate la santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que moto koyebaka surtout ndenge nini ya komibatelaka. Sango ya malamu, je m'excuse, abari njema kaka ayeli bino ba solution ya kitoko pe ba solution ya makasi concernant surtout ya encore makambo ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso o bazotungisama mingi na oyo etali makambo mabota, bobenga gavcœur na lombangu ba solution ya kitoko pe ya malamu pe ya makasi ezali na ndenge moko ya kosakana te. Voilà. Toye awa na dossier ya madame Elombel, toye awa na dossier ya madame Elombe kande tobeta lisolo ya liwa na ye. Bandeko nanga awa ba makambo mususu euti kobima concernant liwa na ye. En tout cas, na boyi nanga koloba ebele te, mais na kotikela bino bolanda nanu ndeko na biso moko na kombo ya Nenea ayaki pe kobimisa o ya ye ka ndenge ezali na ndenge moko ya somo. Tolanda ngai ya bino mama Inès NM officiel na ozonga nanga sima pona komeka koya kosala analyse sur dossier oyo. Tolanda nanu ndeko na biso na kombo ya Nenea makambo azobimisa concernant liwa ya madame Elombe. Bandeko nanga ezosalaka pasi pe mawa, pasi ya kosakana te, pasi mingi na motema. Voilà. Tolanda et on se retrouve surtout et encore après.
Très cher Congolais, toyebiké, pour n'a pas Congolais, car Congo mouté zamabe, Congo mouté salamabe. Mais histoire ya Madame Elombe. Madame Elombe a koufi na maladie au batebele bazara nango. Malheureusement maladie wana la plupart a battu ba koye ba mon retard. Yango ba senga ka surtout na biso ba basi ko se faire dépister. Na ba hôpital ebele e koma nango Ophélie. Faut qu'on se faire dépister. Ba dépister ba poitrine, on va partir au yabiso ba basi ezalaka sensible. C'est une très très belle femme. Elle a un avenir ya moulaï. Elle a un avenir ya moulaï mais tout salir mboka mobimbate pona o poza ki kolobela mutamba. Ya. Quel est le rapport? Bato ba finga ka fati tongo midi poko butu moy. Babo ke na bombasu. Depuis quand le gouvernement comment boit qu'il a battu Mbassou? Faut bien le comme ça Mbassou. Mbassou va boire qu'il a qui est parce que madame Elombe tika los Mbassou. Abeli. Rapport médical na ezali. Bon lukate famille na yeti tango ba ke moi na biso ba sali le côté. Ba banga ba pression nani. Bon libo ko soule ka ka bomi yebisaka quel est le rapport au soule au bomeli? Na rapport nini? Azo sali onemo ezaki bien au début. Bato bazo kumisa ye azaki ko animer bana bato bazo sepela na ye nde bato ba approcher ki ye boko bangisa na bato ko approcher mutu so sa mamba malamu na vie ya bisa ndeti république e po na mutamba ye mo azakuna babomi donc ye kutu asali nini o mutamba kutu muta a cheba ba magistrat tête à tête akufite madame Elombe abeli kwa mutu nyoso abelaka abeli à côté hôpital malheureusement aki koye ba phase ya maladie na wana sima bato so banzo tomso ezaka une fois malade ekoti et la kisi mama ba symptômes bato msusu malade il faut liana no yo après ko la kisa ya boni boye po boni bondo ko se gouvernement makambo ba bomiye pas encore le bela mutamba ce qui va suspendre qui est parce que bilo msusu na bana ya ba mineur ba lobarate. Oui, on les a mambo ya EPSP kuna. Mais la mamba mutamba rien à voir. La mamba mutamba rien à voir. Bah moi ça mutamba za. Ya ma kanga mutamba. Moi ça mutamba za. Ba bomi été. Maman mutamba, tata mutamba, ba ya mutamba, ba leka mutamba. Ba to bazaki ko kende kolala chaque jour ba mutamba. Ba d'accord ça ba kende ko ba zo ba micro. Ba gel ba sai ba zo ba micro. Ba moment bangote. Donc, je vais préférer Madame Elombe pour ne pas salir Congo Boyko. Pour ne pas vous alors baki, on va continuer ma message à menace. Donc, on a république. On a république. Bon nous comment on l'est qui c'est. Famille est mandatée Moutouté à 5 enquêtes. Famille est mandatée Moutouté à ça la autopsie. À Koufi. Bien bon mon ibisoawa. Famille biologique ya Bonnet Elombe yango oyo na gauche nanga tata na ye Pascal Elombe ngai noko na ye biologique yaya na mama na ye ngai Boni Yamvwa toye kopesa ba détail ba précision pona liwa ya Bonnet Bonnet azalaki hospitalisé na centre hospitalier moko ya place ba famille esali nyonso ba camarade mususu basali nyonso malheureusement Nzambe abengisi yango wana tozana mawa mingi ibo tozana mawa mingi ko perdre mwana 28 ans tozali pena très touché na ndenge peuple Congo bato ebele comme bayebana kimingi baza ko rapprocher biso ko kabola mawana biso mais loko tingi to lo bayango yo akufi famille est mandaté Moutouté à 5 enquêtes famille est mandaté Moutouté à ça la autopsie. Akufi yango na biso
toza kozela oyo nyonso azali na mawa na biso ebele deja baza kosumanifeste koya pembeni na biso kokabola mawa na biso eloko toza nango ya koloba yango wana ezali likambo ya gauche droite te mwana akufi na maladi tozobongama mpo tokunda ye bino nyonso bokoyeba programme mpo kosala batanga na ye topesi bino merci mingi tosepeli mingi. Bonnet à ça la crise parce que bakanga mutamba les premiers bakanga yé na butu wana entre les premiers na les deux on a appelé ça une vraie version de ça tout na kena lokoti te parce que na minito tangu batu bazo rêver ba luka ndenya camoufler vérité biso to ada na vérité to camoufler le côté to ada na vérité to fandi na nzunga vérité to koloba vérité pour que mokili mobime bake boza ba vampire boza ba assassin ba criminel bobomi bonnet Mokili mobimero yeba. Le monde entier doit connaître cette histoire. Il doit savoir ce qui se passe au Congo. Les amis, mes amis africains, venez, je vais vous expliquer. Nous venons de perdre une enseignante de chez moi en République démocratique du Congo. Elle s'appelait Madame Bonnet Elombe. Cette enseignante, elle a été assassinée, empoisonnée par le gouvernement congolais, par le membre du gouvernement congolais. Si vous remarquez, depuis hier, il y a une photo de Madame Elombe Bonnet qui circule dans les réseaux sociaux. C'est une enseignante qui donnait les cours en dansant, il dansait avec ses élèves, tout ça là. Elle est décédée hier. Les amis, sa mort est suspecte. Cette dame, elle est morte à cause de la vérité. Parce qu'elle a voulu soutenir un homme vrai. Parce que cette dame, elle a crié à haute voix l'innocence de notre ancien ministre de la justice congolaise, ministre Costa Moutamba. Et elle a fait dans son école, devant les élèves, et la vidéo là a été partagée. Peut-être vous avez vu cette vidéo en train de circuler quelque part. Oui, cette dame-là, elle est décédée hier. À partir de cette vidéo-là, notre ministère de l'enseignement primaire, la ministre de l'enseignement primaire avait pris une décision de suspendre la dame Bonnet Elombe. Elle a été suspendue de son travail. Elle ne pouvait plus donner les cours. Elle ne pouvait plus enseigner les élèves dans cette école-là. Parce que, avant tout, la dame, la ministre de l'enseignement, elle avait convoqué la directrice de cette école-là, de Yolo. Et cette dame, elle a été convoquée. Et la maman ministre de l'enseignement primaire et secondaire de chez nous, au Congo, elle a demandé à la directrice de chasser carrément Bonnet Elombe de cette école. Maintenant, la directrice a répondu au ministre de l'enseignement. Je m'excuse les amis, comprenez-moi. Elle a répondu, elle a dit, je ne peux pas renvoyer cette dame comme ça. Parce que c'est un fonctionnaire de l'État. Je ne peux pas la renvoyer. Ça ne se fait pas. Et la ministre de l'enseignement a demandé à la directrice, elle a dit, tu dois trouver une solution. Je ne vais plus voir cette dame continuer à enseigner les élèves. Madame la directrice était sortie du ministère de l'enseignement avec des larmes. Lorsque l'heure est tournée là-bas, on convoque Bonnet. Bonnet arrive à l'école. Et madame la directrice qui apprend à Bonnet que je suis désolée madame, je ne peux rien faire, j'ai été convoquée par la ministre de l'enseignement, j'ai été convoquée, on me l'a demandé, on me l'a imposé de vous chasser de cette école. Mais pour l'instant, moi je ne peux pas vous garder
Tout ce que je peux vous demander, c'est de partir. À partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu. Vous ne pouvez plus enseigner. Vous partez, madame, parce que je ne vais pas avoir de problème. La dame en question, c'est depuis ce jour-là, lorsque la dame arrive chez lui à la maison, la dame tombe malade. Elle a commencé la maladie. On ramène la dame à l'hôpital. Il y a un ça ne va pas. Il y a toujours un ça ne va pas. La dame pensait qu'après 1 semaine, 2 semaines, la maîtresse, la directrice va peut-être le rappeler. Non, non. La ministre de l'enseignement, elle a demandé au service de paye, parce que avant d'être payé, vous êtes d'abord enregistré au service de paye. Et ces services de paye, avant, ça s'appelait Secopé. Maintenant, là, c'est changé, hein. Oui, oui, ils ont changé les noms, je pense. Ça s'appelait Secopé. Voilà, un truc comme ça, là. Kaka ndenge toyoki bandeko na nga toyebi pe soki moto akufi makambo ebima kaka ezala kaka oyo nde asalaki oyo nde amataki oyo nde akitaki oyo kutu ezala kaka bongo bandeko na nga eloko kanga na komeka koloba na dossier oyo eza ke ata soki toye tosali ba live ya ndenge nini ata soki toye tolobi koloba ya ndenge nini totia na biso na mito na biso keno ndenge eza boye mutu oyo ayebaka liwa oyo ememaka ye eza mutu oyo akufi soki babomaki ye na mutu oyo aboma ye na nzambe bango kaka nde bayebaka cause ya liwa me babiso mosusu ekozalaka batâtonnement. Alors eloko kana osenga na bandeko na biso ya bacongolais communauté surtout ya encore congolaise eza ke s'il vous plaît botika babilobaloba biso bacongolais tozaka bato moko tolingi bilobaloba na ndenge moko asomo totika babilobaloba ezanga ntina si réellement toza na souci ya ndeko na biso ya mwasi madame Elombe oyo autaki kokufa en tout cas totika molimo na ye elopema na kimia totika ye apema na kimia liwa ezalaka nzela ya motu nyonso donc na se ya moi soki nzambe amoni ke ya yo ngonga ekoki c'est tout à fait normal azwa molimo na yo eza te ke soki moto akufi il faut biso tobanda koloba oyo biso toyebi tellement ke congolais azalaka motu moko ayebaka nyonso totikela pe famille bameka kolela ya bango mwana bakunda pe mwana na bango na dignité nyonso ke toyaka na babilobaloba moko ezanga ntina na motema en tout cas suka na biso yango oyo